Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo. Rose Bombo. Rose Bombo. Makamu ezali. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Bonjour la Chine de Karine Mokonzi la baronne, Galmi Kofax en mode Libanda. Galmi Kofax naza Libanda, pona kobeta masolo ya Karine Mokonzi la baronne, mami, autorité morale ya ba chinois, awa makambo ya ba invitation bandi. Kalamingité libala. Alors, le la libala est kalamingité programme ya ba invitation et bandi déjà nani oya kozala na feti, nani oya kozala te. Invitation ko pesa mandenge nini parce que Karine Mokonzi azali star moko planétaire. Karine Mokonzi azana batu ebele oyo balingaka ye partout dans le monde. Dans le bien Karine Mokonzi, ça dit partout na Europe, na Amérique, azana batu ebele oyo balingaka ye. Yango wana mami ya ba chinois alobi boye, ils seront invités seulement ba oyo ba koza ba message na WhatsApp. Soko du message invitation na WhatsApp ndeyo okoya, ndeyo oko se présenter oye libala ya Karine Mokonzi la baronne. Soki ozu message ya Karine Mokonzi la baronne te na WhatsApp koya na yote. Koya na yote wana pona biso bato misika. Donc soko ozu message ya Karine Mokonzi la baronne na WhatsApp nde ale oye. Wana nde oya nde wana nde se présenter oye libala na message okozwa, c'est-à-dire esika fete ko salema, esika fete ko zala, esika milulu ya libala kozala, c'est-à-dire lieu ekozala toujours indiqué wana. La Chine, pas de distraction. La Chine, tout en attend, il y a céder dans ma tumbolité. La Chine, to koti na ba distraction te, to bengana, to telemela, monguna oya lingi, aya ko distraire biso. La Chine, to telemela monguna oya lingi, aya ko distraire biso pour na to bebisa organisation ya libala ya Karine Mokonzi la baronne. Yango na également Kofax na pesi yo mbote siko zali chinoise ya solo. Pourquoi? Parce que ozotia Karine Mokonzi na mabondeli, Margelika Ninda na pesi yo mbote ebele. Choupette officiel pe na pesi yo mbote, ba gros bisous na yo ebele, sans oublier Rose Bombo officiel, ba mbote na yo ebele. Ba chinois, tout ça toujours na attitude ya adoration. La Chine, adoration de Makambo. La Chine, adoration de Makambo. Charlie Binti na Feyland, Renate Follin, Gianni Sitachungan Poutou, Jenny France leader, Xbox mbaye les porte-parole, c'est-à-dire tozala na système ya adoration. Adoration et le kana ebele. C'est-à-dire donc to pasaka tamingi ya kokumisa nde nzambe, to pasaka tamingi ya koluwa nzambe pona nini? Apesi biso elonga. Elonga ngoza nini? Libala ya Karine Mokonzi la baronne oyo tozelaki pendant longtemps. Libala ya Karine Mokonzi la baronne oyo tozelaki pendant longtemps. Bandeko nanga na ko samelo moko omoni bénédiction nzambe tango yaka ba combat pesa nini etelemaka. Ce n'est que normal mikolo nyoso avant to koma pembe na libala awa to komona bipepe ya ndenge nyoso kotelema, to komona bandoki ya makwakala nyoso ba kolamuka. Sadi bandeko na ngai bandoki nyoso ya bamba o ba makwakala o banani bokomona bango nyoso bakotelema telema bango nyoso bakolamuka. Pourquoi? Pour essayer de déstabiliser le mariage de notre superstar Karine Mokonzi la baronne. Mais bakolonga te. La Chine, tant que nous serons unis, tant que ba chinois to kozala biso nyoso na unité, tant que ba chinois biso nyoso to kosimba na loboko boyeba ke monguna akolonga Karine Mokonzi la baronne te. Na sengi na bino boy encore une fois la Chine. Donc tobosa na attitude ya adoration te. Attitude d'adoration, tobosana yango te. Adoration nde adoration. To cédé makambu ya mwana ona ni rythme samu, ça dit ebungisa biso te o ba finge Karine Mokonzi pour na rythme samu. Non. La petite elle est en train de faire sa vie. Karine Mokonzi pe abandi dans azo banda vie à foyer na ye. Azo banda siko vraie vie na ye. Alors makambu ya mwana wana ona ni rythme samu. O makambo maman moka finge Karine Mokonzi o boye bandeko na nga ba chinois to cédé na ba caprice oyo te. Ezali ba mitambu ya diabulu, ezali ba envoûtement oyo ezo na ngambu ya ba Emiliano. Est-ce que boyebi que Emiliano aboti mwana msu na Grèce? Est-ce que boyebi que Emiliano
ba dorobo excusez ngana na botité mazana zemi kanami dazo bota mwana mususu tala niveau batu mususu vina ye kaka kobotaka ba sentaka na bango ye mais oya biso Karine Mokonzi nzamba sali oya biso Karine Mokonzi nzamba tie loboko nzamba lobi oui cette fois-ci nzamba lobi oui vraiment il faut na pambola yo na libala contrairement ya ba chroniqueuse nyonso yango wana la Chine adoration de adoration la Chine na senga na bino toujours attitude ya adoration la Chine attitude ya adoration la Chine to adorer la Chine to adorer la Chine to dans la attitude ya adoration de adoration la Chine adoration de adoration la Chine to dans la attitude ya ko adorer nzambe nzambo apesi mami na biso libala nzambo afongoli ba porte to dans la attitude ya ko adorer ye et ko sala bien makasi et ko sala bien mingi et ko sala biso esengo mingi oyo esengo te oyo elonga te bandeko na ngai botala ndenge diable asala makambo na ye c'est-à-dire juste au moment où biso nyonso toza focaliser na makambo ya libala ale mupepe moko ya makambo ya rythme sa moyeli biso tokokende rythme sa moko bandeko na ngai juste au moment où nous sommes focalisés na makambo ya libala ya Karine Mokonzi la baronne mbala moko mupepe moko ya rythme sa moyeli biso rythme kuta sali boye maman moko afingi Karine Mokonzi pona makambo ya rythme sa mais non ba maman nyonso wana baza ba profiteuse c'est-à-dire eza nini Karine Mokonzi aza sona temps ya kofula batu te ndenge afulaki ba kipeka ndenge azwa temps ya kofula ba mikwapin oyo ya grâce te modo Karine Mokonzi aza sona temps ya kofula batu te ndenga fulaki bana mike wana babima awa zoko mané makambo libala awa zoko mané mwasi ya moto ça dit vine yo changer arabana kosala ka musala na ye en bonne et due forme ya sali musala na ye ça dit soko sala mission na ye sala mission banalise na ye normal soki pe kosenga asala soki pe kosenga non asala banzembo na ye a continuer carrière na ya koyemba oui akosala yango avec beaucoup de plaisir et biso tozala wana pona kosala toujours promotion alors Karine Mokonzi aza sona temps ya kopesa bato makambo te bato nyonso bozwaka chance Karine apesaka bino makambo bokende bokumisa nzambe apesa bino makambo afula bino oyo nyonso bazoya na dernière minute awa alinga bala na ye tokende afula biso tokende apesa biso makambo boyeba que vous êtes vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth et kosimba te likopa na bino léger Jenny France Xbox Maï, l'enfant terrible et le porte-parole de la Chine. Margelika Ninda, Rose Bombo officiel, la choupette officielle. Nasengi Nabino, stratégie dans la moko, adoration. Tant ya kopé sa batu makambu ezalité. Tant ya kopé sa batu makambu ezate. Ba oyo ba bénéficier la grâce wana déjà, c'est si là. Ndenge balobaka donc tant ya man esila ki déjà tant oyo la baronne azalaki wana pona ko fulaka pona ko pesaka ba succès tant wana déjà eleka ki déjà tant wana déjà esila ki déjà to komi na tant oyo Karine Mokonzi alors se concentrer sur les vrais projets na ba projet ya bien donc na ba projet ya solo ya vie na makambu ya solo ya vie nde la baronne aza ko se concentrer nango alors bino ba oyo besoin na dernière minute awa vous allez recevoir les faits. Vous allez recevoir les faits de Jésus-Christ de Nazareth. Vous serez vaincus au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que vous êtes des petits sorciers. Vous allez déstabiliser l'ibala et moi dans la moto. Mais tellement que la Chine, nous sommes tous unis, tous derrière Karine Mokonzi, jamais Bokolo Ngaye. Rendez-vous à ne pas manquer. Bandero Ngaye, Nena Banene Bandeli. Donc, programme est simple. Oh, un message, il y a la baronne, la WhatsApp, on a lié, et c'est qu'a fait, on a l'ambalamoko. Soko zui message et invitation te ko yana o côté biso to rozalate parce que biso to rozwa nga galmi ko face dans swana ngai soko zui message te ko yana yo te po ça dit soko ye okobeta maman na poto. Quant à vous les jaloux et jalouses, dernier message na bino na opesa awe zanini ezali boye bolukelongi ya Nzambe boluka Nzambe ya Karine Mokonzi la baronne botu na ye secret botu na ye mami osimbaki wapi mami obelaki Nzambe ndenge nini po fi na yo koma boye tala biso ba vie ezotambola kaka ezoboite vie se ko boite ndeko na biso moi c'est million okuna kotata na Grèce akomi na zemi mususu alors
aza obligé ya koluka kotuna secret ya Karine Mokonzi. Mama osimbaki wapi, mama obelelaki nzambe ndenge nini, nzambe akoyanela yo. La Chine, restez tous branchés. Invitation et que ça les massure. Message à WhatsApp. Karine Mokonzi akotina message à WhatsApp na bato alingi baza na feti. Ngai fte nga Galmi Kofax na kotina le message pour la lingi oya. Na kozala na fete libala Karine Mokonzi, je vous confirme la Chine. Je serai là présent. Noko ya bana Karine Mokonzi Galmi Kofax na ko mema cadeau na ngai. Alors, la pesibino tout mbote ba chinois. Awa na kati ya Rose Bombo officiel. Vous allez bien. Adoration. Pas de distraction. Bafinga Karine na gauche. Bafinga Karine na sud. Bafinga Karine lundi. Bafinga Karine mardi. Toko kipe bango te balingi ba distraire biso. La Chine, à bon attendeur, salut.